des hommes de Dieu, bazako escroquer, bazo boma, bazo longolisa, baseur na l'église, bazemi. Misusu kutu bazako permettre même abimisi ba verser moko azui à modifier en sa faveur pour na aloba na batu que non c'est normal d'être polygame, c'est normal yobala basi et belé. Et pourtant babilo kwana dans la Bible c'est interdit. Nana efie asungaka bademini, nana efie sungaka kolemba te kotika. Nana efie motema malamu e bosabone trona bosabone troe na planète nana efie bosabone troe na planète nana efie bosabone troe. Bonjour chers internautes, en tout cas merci Nabino ndenge bosi sous libaku ya ko kutana lisuna biso encore une fois na nouvel épisode oyo ya émission Nabiso Tour de contrôle international. En tout cas, lelo vous allez étonner ceux qui bomoni na yambi invité parce que j'avais un rendez-vous na un pasteur mais à ce contretemps à sola kinanga a sengi ba excuse nae parce qu'il fallait intervenir na thème autoza nango lelo. En tout cas, lelo eza vraiment makambo ya arte. On va beaucoup plus parler à propos, il y a conduite, na comportement, il y a basali, il y a nzambe, au basa précisément na Congo. Donc, pour nous vraiment temps et belleté, ça fait très mal parce que au fur et à mesure le monde tourne, donc la terre tourne autour du soleil. Tozo vivre kaka ba réalité moko vraiment oyo ça gêne un peu. Beaucoup plus sur le plan spirituel, ils ont continué toujours yako ça l'a vraiment pas si mingi pa na biso ba otoza ba croyant parce que moi je dirais que je suis croyant. Nos pasteurs bazako se comportaient bien contrairement na maté au ba pesa biso. Quand je dis ça, je voudrais beaucoup plus yako c'est positionner vraiment na ba phénomène ozo la basel nzambe na biso comme récemment bouti cause à l'informer puis ba ki banda kala il y a un de nos pasteurs awa na Congo a poignardé qui monsinaye a poignardé pe bana et lelo après audit après kosambisaye aye ko s'est retrouvé donc azaki copé na 20 ans de prison na ba monde oyo bino boyebi. D'accord, la réalité ça dans le cas tu as belé parce que j'ai eu à consulter bah site belé et puis na ba témoignage à batu belé. Il y a des gens oyo balobi na lobby qui est affirmé en gros mais c'est ce qu'ils ont dit que pasteur wana azalaki na ba problème psychologique et surtout que ba problème wana ayé ko subsister à partir il y a que non moi sinaé a commis au sala ba voyage et consort et puis moi sinaé a comment qui soit disons ko bimana mibali misusu quoi donc bah ça qui vraiment on va bien la séparation du corps et le pasteur tellement adjantaki et ça dit que le pasteur a sa décision na yowana en tout cas c'est un homme de Dieu mais wani akoma ki sous homme de Dieu te akoma ki motoloro la biso sonde to se considéra ka bon ba païen te mais bato to sala mabe mingi par rapport na bango et qui ko sala ba makambo wana nyonso ayo commettre ba meurtre wana en tout cas c'était prémédité. Ce qu'ils ont dit c'était prémédité à saliango vraiment ayebaki ke il faut na sala boye pour oyeroya eya siko nga ngina loba boye biso batu tokendaka losambo biso batu tosambela kato kamatea na bango na ba église eloko nini bazote ya biso. En tout cas je dirais rien du tout parce que par rapport ya o bango bazoloba et oyo bango bazako sala peut-être biso kutu batu toyokaka bango toza ko se comporter encore beaucoup plus mieux que bango parce que oroka par-ci au pasteur moko vidéo ebimi par là au pasteur moko a violaki côté kunota la bwe au pasteur moko amelakane soki masanga au kuna pasteur moko to azalaka criminel a bomba kaba arme ba biloko moko bongo. En tout cas ça fait très mal mais ce que je veux dire est que
tozaki côté les mela air moko ba makambo au gouvernement ba mesure azwaki ya ko pour ezapé ils en cours. Ça continue, il faut inspecter l'église, mikanda en forme pour na atika bango ba oyo ba moni ke basala ba église moko boye ya ba binza minenge ba catholique ba lobaka ba kanga ba église wana. Il y a de ceux-là oyo, excusez, il y a de ceux-là oyo ba monaki que gouvernement na biso balingi nzambe te balingi losambo te et bakomi kozwa ba décision na juste pona tango bakokanga ba église et puis ba implanter ba secte na bango tellement biso hein tolobaka bongo hein que non bango ba politiciens et consorts donc ba célébrité wana ba mingi basé na politique bazami ngina ba science occulte et puis basala ba makambo moko eza vraiment en rapport na occultisme. Mais en réalité ce que otolobani na minute ba pasteur ebele oyo bayebani musala na bango ba osala ezaka ka bien te en tout cas bazo baby sa réputation ya église. Quand je dis ça na généralisé te mais balobaka moyaka moko a sambwisa to afingisa bayaka nyonso siko tango déjà ezali sous moyaka moko te. Là ça devient un problème général et comme un phénomène et que des hommes de Dieu bazako escroquer bazoboma bazolongolisa baseur na l'église bazemi misusu kutu bazako permettre même abimisi ba verset moko azui à modifier en sa faveur pour na aloba na batu que non c'est normal d'être polygame, c'est normal yobala basi ebele. Et pourtant babiloko wana dans la Bible c'est interdit. Yango heure moko na pesaka merci parce que ceux qui nazali le sous liboso na bino c'est grâce à maman nana et fille. Et puis na chaîne Nabiso YouTube Planète Nana et Fille pour ceux qui étaient en tout cas M Soubomo nanga boyete. En tout cas merci maman pour zapper musali nzambe yango thème oyo tango na ebisa ki to sola ki yango bien et puis tu étais d'accord pour na lobela yango. Invité nanga ce gazala ki awa alingaki soit à défendre église ou soit naibité l'homme parce que il a vraiment débat beaucoup contradictoire. Mais le col a été en coup mais je vous promets que prochainement nakoyambaye tokosolanaye bokoyokaye et puis ba commentaire nabino et c'est vraiment très important. Ceux qui a convaincre bino là c'est bon mais ceux qui a convaincre bino té là tokoye bandingi tokosala. Siko na lobi boy. Gouvernement congolais ce qui est kangi l'église oyo eza l'église mo na robeng eza l'église mo fictive ce qui est kangi yango après bateau bazana l'église obo kanga bobani gouvernement ya science gouvernement ya bandoki gouvernement et consort ba n'importe quoi. Mais en réalité c'est que nous sommes en train de vivre à propos ya basali ya nzambe en tout cas nebite ce qui ngana yebi ebele mais biso soto yebi yango tout ce qui se passe du jour au lendemain c'est désagréable et puis et puis on est en train de perdre la foi parce que ce qui est plus important dans le christianisme on a précisé dans nos na religion c'est avoir la foi na ba religion monsieur ngina lo baneti na ba islam bazana ba bazana ba structure bazana ba discipline na bango bazalaka nango ceux qui pas ba musulman mso balia ka boete basala ka boete baningi boete malgré ya ba mabepe bazali oyo basala rapide biloko mabe oyo bebisa ka réputation ya islam ceux qui toke na catholique ezana ba makambu nango que non mais tozomona pe il y a 2 années des années même na ba Vatican wana il y a de prêtres oyo bazozala juger pona ba viol ba harcèlement et pas ba sœur et pas ba tebele ceux qui toyé na église de réveil wana kutuna lobate na ebité ceux qui on na loba kutu na ko convaincre parce que biso sonné toza toyebi ba réalité belé tout ce qui se passe dans l'église de réveil. Nos églises ezosala ba makambo ebele oyo nanga ekamusanga toboyite le diable est là parce que la Bible même nous dit tango nzamba boka ki Satan c'est selon la Bible. Moi j'ai dit selon la Bible parce que ce qui est ba débat na misoso ça arrivera ça va venir tango na kutana basala nzambe on va faire ces débats to le makambo ebele à propos ya Bible à propos ya ba religion tango nzamba boka ki Satan sur la terre il avait dit ceci malheur à la terre car le diable est parmi vous. D'accord, le diable est là.
mais l'église de l'élo oh ils importé pas na bango eza à cause de verser mon koza ndenge mususu balola kaka na faveur na ye akokwe kaka na ba mabonza akokwe kaka na ba meka nzambe akokwe kaka na ba biloko ebele wana juste pour gagner de l'argent parce que l'église est comme ba société na bango. Il y a même cela où on a autant ba komboté pona okutana na pasteur, il faut aux affiches, il faut au somba soki huile d'olive, il faut au somba bracelet na loboko ya ezana ben signe église wana, il faut boy. Et cela ça demande toujours de l'argent. Donc pona okutana na pasteur, il faut dépenser au moins $10, au moins $15, au moins $20. Mais c'est pas normal. Soyons sérieux, c'est pas normal. Yesu tia salaka musala naye, il n'a fait que 3 ans. Ya musala naye quand il a commencé à 30 ans, ti baye ko baka ene ko luso ko kufa ko c'est quoi à 33 ans, il n'a jamais demandé de l'argent. Mais ba pasteur na biso awa, tout ce qu'ils ont à faire, c'est l'argent. Et autre chose, balingo tika biso kimiate hein. Tellement mingi d'église ezaka bana basinde batunde batonda na l'église. Ce que vous remarquez bien, il y a même un grand frère vie de loin à ça là gag morobo en tout cas c'est très important. Bato baseka ki na bango mais to quand mo na l'église bato bazara na simaneti ba chantre neti bato ba betara ba instrument. Ba pesa mabonzate. Soki losambo ezali bato nyonso bakweyaka. Mais vous allez remarquer que les caméramens, j'ai dit ça au pluriel, tout ce qu'ils ont à faire, ezali kaka ko soutirer biso petit peuple na passe na biso tozana ngo zaka ka tolona se ponzambe lipamboli na yo ekoma liboso ekoma pembeni satana kangi yango il faut ko sala mon offrande moko boye pona ce qui fungulelo banzela omona lobi ekomi tema lelo ezali 40 jours il y a briser ce qui le diable yo briser diable. Ce qui 40 jours et comme à 2 semaines, il y a thème Oroyoka thème qui est l'auteur de ta souffrance. Ce qui est souffrance est après comme sous thème il y a délivrance. Ce qui est délivrance est et qui est sous thème mususu okaka bato bazala kona bato baluka mabala bato baluka misala bato baluka nini et puis bandoki yango bazala kana ba famille pauvre hein? Bandokyo bazala na ba église zo bango bakanga ba famille pauvre soko landi bien bato mbongo na ba église ba koya raté na habité ceux qui pour bango ndi bato bazara ba actionnaire ba pesa ba cotisation makasi pour na ba bafle ba et consort et puis balobela bango mabete ba kindoki bani po bikine mzero kimisa hein mais ozomona yo pasteur mondimina yo hein o ya église chaque jour à combat même église azana bénédiction te opesa kata mbongo te mais yo sali mission mon côté télé moto azo benga yo et quand il t'appelle azo ebisa que non papa nazana posa bobo ozo bisete la na sambeto après yepe moto ngo na ebité nzamba ngo zaka compliqué yepe moto ngo atali pe na sambeto amoni pe papa na moni enveloppe ngo tanga eza combien oh papa eza $700 en tout cas ya solo nandimi yo mais soyons sérieux est-ce que biloko wana eza ba comédie to eza nini. Et quand on bimisa ba mbongo wana na bato bengo juste na téléphone on bimisa ba $700-500 na banda kuna bango na ba armoire na ba valise sans pour autant on se rendre compte que non ba oyo ba yaka chaque jour na église bazo bikate ozo pesa bango ba mbongo wana te na ebité soki na loba eso nini na ebité soki to sambele so nzambe nini parce que ba église yango nde il faut orienter biso la biso nzela. Au contraire, église et comme ce qu'on là. Moi je vécu ça, hein? Moi je vécu ça dans le bâtiment que quand je priais parce que je prie toujours, mais j'étais dans une église nazala qui vraiment n'a pas problème roboé, ils occupent que non, nous occupé ma prophétie kaka l'église et puis le pasteur légal, hein, pasteur légal l'église wana représentant légal hein, bon terme wana à prophétiser pour nangai to leki na ba enseignement to leki na ba délivrance et na tikala ki on a moins que non oui ça va mais chose grave
camarade naye ayaki côté ya na église ya pasteur na biso wana pour à l'époque nazaki na église wana et subitement camarade ne wana comment sepela na moi si o nga za vivre parce que c'est grâce à cette fille là oyo tozaki ko vivre na yende moto à présenter un pasteur wana mais tango l'ami de notre pasteur légal a sepeli na copine nanga pour copine nanga zaki centre d'église wana. Chose grave, moi si nanga jour moro copine nanga jour moro elle vient me dire que pasteur wana azo déranger ye ayebisi que non nga nazana nous jeunes ngai nazana nous jeunes nazana eloko pe ça été par contre ye aza pasteur a voyageaka aza biloko pe et pourtant abotana moi si ba divorcer mais ba boyana en quelque sorte mais ce que bilo connait nous tourne au Congo. Je vous rassure et je vous assure que na longwa mbamo église wana et quand notre pasteur m'a pas appelé à Monique no absence na ngezaki belé na yebisa ki vérité en réalité papa nazaki na mona na lisute parce que boy copine nga yebisenga et c'est la question ayebeka te loko sala te malgré l'inga qui a l'occasion de soigner ma cambouana azui a reproché pasteur wana moninga naye tia ko benga ngobino na yebisaki et puis ces derniers temps nazo souhaité les souhaiter ko yambaka ya kaka côté à l'église nangai mais on va où est-ce qu'on va avec nos églises biso tozo luka toza la réconforter na ba problème toza nango mboka badini comme ça et nos pasteurs bato o tozo ya kapo bango ba kembisa biso balendisa biso na maloba mais kaka bango wana nde baroboto la biso basi kaka bango wana nde baopekisa biso masanga mais bango moko bameli masanga kaka bango wana nde bazopekisa biso kindumba bango moko bandumba ya solo kobimana ba sœur kobimana ba nini en tout cas ça fait très mal. Je vous promets que prochainement nakoyamba pasteur moko oyo toko débattre un sujet oyo en tout cas si je vais essayer quand je vais l'appeler tu reçois vraiment tant bien ce qui est à la question ça la église naé tu sala yango mais juste bomona et puis nakolinga ba numéro oiza affiché na ba ya ba téléphone nabino ba ordinateur nabino ce qui peut vous connecter na écran au bomona vous pouvez nous envoyer numéro oiza yakin hein ya Congo vous pouvez nous envoyer vos préoccupations vos questions vos suggestions comme ça en direct na pasteur wana tokoyo kisaye nyonso obino bokoloba et on verra ce que ça va donner. En tout cas merci beaucoup Nasepe Makasi et je remercie notre caméraman Rodrigue Wawa. Merci pour notre travail aux Osala. En tout cas c'est vraiment un travail acharné. Je remercie ma collègue Oyo Kombonyeza Bénédicte Ilonga. Yemoko alobaka mwasi ya mbiji ata lobango mesoko moyo mona mwasi ya mbiji napesi bambota nanga parce que il faut qu'on appelle ça mais nazana kanda et je remercie notre groupe WhatsApp il y a Bosolo na Bolingo en tout cas groupe wana je vous assure que non je vous soutiens pour la marche de santé au ESA le 30 juin na Matadi et je serai là loko la invitation na bino na ndima ki yango na rosala de mon mieux pour nazala wana. Et que Dieu vous bénisse. Et puis je remercie encore Planète Nana Fille pour l'opportunité. Oyo. Là je précise, maman Nana Fille Nzamba Pambolayo, la femme selon le cœur de Dieu. En tout cas, merci beaucoup. On se retrouve à la prochaine. Bye. Nana Fille asungaka bademini. Nana Fille sungaka kolemba tekotika. Nana fie motema malamu e bossa bonetro na bossa bonetro na planète Nana Efi bossa bonetro na planète Nana Efi bossa bonetro